tuna nazolandela nini ozoloba azana eloko te eloko aza nango bino boyebi te sekele ya motema noyebisa moto te me azana eloko ya bolingo kombone love tozi tolie bolingo tozangi mpe love azali koya mobali na ngai azali koya bebe na ngai moto nyonso aza na problème ya love l'autre là aza na problème ya lopango nakei pa l'autre nakoti problème ya succès pas solo la vérité ou bien après na vie nde toabe toza baartiste mais toape na bambo ya privé ya mambo nyonso te oyo photo yaka nango kaka na caméra photo eza privé te parce que bebe namoni nakoki bato mosusu baloba fallait aposter te fallait aposter te yeka aposter fallait na bime congolais aza mystique ya bon toke nango siko na ndengaki bomoto pas solo la vérité baki na obandela fona za diplôme nanga voilà pour na monaki exemple la bien pas bien nanga héritier watanabi abandeli chiki ngana kena mi komisa basi ngate loko suka na 5e faut bandela na 5e donc année au vient nanga qui là-bas ça komisa ngadi en Afrique donc ba na chiki na biso na Afrique bon c'est la 5e tout ça ah tu sais biso boité quoi pas solo la vérité na pila obeta ba fanatique à l'autre démarche non ngeza nanu ne ba bambi ba fiche na photo katango donc déjà mutu azana le l'autre comme na ba phénomène WhatsApp comment on va tout ça là groupe ya WhatsApp pona ko sala kaka ba campagne mais pona ba musicien mususu ba tout ça ozo comprendre siko kimutema mabe le lobiso ba jeune to comme nango makasi yango wana donc ba pas solo la vérité bien surtout longo to yesko bien na nga temps normal musique ba wenge beti biso na to betango te fanatique ba wenge ba nango biso na to si yango te parce que surtout zongi muki omona ke wenge maison mère ezaki wenge we raso atelemi na omona faire bill babindo mbe JDT c'est le Oscar pas solo la vérité tout on va dans la table la bouche soit kutani na conseil akuta na ambassadeur akokange catch obi ambassadeur chance ba ma cité te surtout ba ambassadeur ba sala de Schengen wana chance ba ma cité te so ba koti ba cité mususu o akoti ma tete o akoti wileri pas solo la vérité na loba no idole na hérité na linga hérité est-ce que nga sina fana moninga na ba na linga afali na loba ke na linga ka hérité depuis na zala bina filé nde na koti na musique na sobe na linga hérité mais wana ngo loba teke na linga faire hérité na linga fali te na yema nzembo na album nanga faire gola loba tala sima zonga moto mais malgré la linga hérité mais na boka no faire pas solo la vérité c'est tout la musique autour ça donc faut comprendre que kozalaka mwana mona za bongo et après na bateau il dérange bango c'est normal ngai mutu babaki na lie bateau accident moi samara na Congo babi bina fila bomi ba mission na ngai mutu baloba na tambola makolo ngulu ti lelo ni vidéo ni photo ngai mutu nazanga na porte-monnaie magique ndenge baloba kaka ngai mutu na beta musique ya Kiss nyonso anaka ngai soki bato o kaka bana ba discours wana babi tout auto changer ka former quand même am to kosela ya couleur mususu nango fona yo répondre kana mamba bon to sape ke bongo ba nango c'est que ba problème wifi on peut avoir connexion kasi do bana monga megate bana bazala na sexe tape ya mutu lokwa ngabwe nde pena ba yinanga na nenga solo bongo nde baluka ba kwesa nga na nenge tu ba nango ti siko ba ko publier te ba sana bango ba noce émission pas solo la vérité et to ke nango sko na nenge ya kibomoto na nenga normal obi combien des artistes on nga kanga na bango pe ba photo mais na poster na nga pete mais bango ba poster nga ba mona ngo normal ko poster ka photo ya nga na fali nga na za nga bénéficiaire ya nga parce que fali a miroir alors parmi les miroirs il y a Congo pas solo la vérité nani musique no elela yango ngate non wana comme ça te tolo ba rumba ba bomba migi omoni lelo bwe na numéro 1 yani
y a ma gêne. Oh, bah ça la rumba. Non, s'il te plaît. Tu mets le numéro 1, papa. Non, s'il te plaît. Numéro 1 de Bongisa. Ma gêne, basé belé. Pas solo la vérité. C'est mon choix. Oh, bien, c'est mon langage, moi. On me place dans Zio. Non, mais ça qui est. Mais non, il va mon choix. Il y a cola. Pas solo la vérité. La génération Lelo, je l'ai redit encore avec force. Je suis le numéro 1. Nous avons un zembo et bani, nous avons un concert, on a des carabatu, yaka, ba futa la, ba okota. Zamena lingé za bongo. Pas solo la vérité. Namoni fali, na bien fali. Na kiti na kanga bandi mbangu na bi zone raté. Fali o yeyo, aigle na bi so yeyo. Na mbangu pou na bi ve. To solo la té. Et l'autre to kanga photo na ke poster. À la vie, Nabiso. Donc, il y a la chance de Nabiso. Pas solo la vérité. On est allé à Ngaï, au Bazarananga, au Baebi Baebi. Mais pour ton information, dans l'école, on a la tournée en CL. Je pense dans 2 ans ou 1 année, au moment de l'inauguration, félicitations. Voilà. Au moment de l'inauguration, il y a des linga qui ne sont pas biso to bana babanlié, soit disant balé qui sait sur tout ça. On a bien dans ton école na sel. Pas solo la vérité. Mais maintenant na likolo asala elote na vie nanga. Donc azwaki nga bwaki nga kana mokili. Atiki neka batu mo ba yaka ba eda nga. Donc nga batu ka ba eda nga. Faut botu na batu ano baloba ba eda nga. Banda edenga po anini ka. C'est que na l'air bien. C'est que banda mona quand même que faut ba edenga. Bona limite mutoko edendoki. Toko ede mutoyo o mona ga mabe. Ou tu as des moutons ou un intérêt. Pas solo la vérité. Le belé va rentrer à Mamounios na yemba ya mambo ekome la ranga. Non, mamsu na yemba ya mambo pe kome la ngate mais vu que banzemo na nga mona koma ngo na mi koti sakala katsa banzemo na nga so na zo yemba na lela. Muto amona ka lokwa ah bina fela lela o sait qu'il y a problème na yemo. Oh ya non problème na ngate. Na zane vraiment un bon artiste. Na vrai sens des mots, na vraiment artiste so na yemba na mi koti sakana ah. Na teka luka te na yaka nano yema na pesa mawa na pesa mélodie na ne telemeli na tendance na noko donc na yebi bena mambutu quoi. Voilà, rien à voir na mambuki oh ayemeli mama bana na ye tout ça non. Pas solo la vérité. Ngana nga beaucoup mesque te parce que mutu mo ba fingi commune mo bo ngana na selika to la telemeli rien. Ngana sana nga pe mokilité ngana ebika na Gombe na Paris na Kisensu na Lemba nyonso ya mabela nzambe asalaki yango bien importance nango soki biso bato mokili tozo bana biso be importance te ya mabele o nzambe atiaki a tracer na ndenge na lobike oeza oyo. Pas solo la vérité. Nga kia soki na gagner na génération lelo ya pona na style pona fanda raté na mbaloko afali na fanda raté na mbaloko aferi na fanda raté na mbaloko héritier na fanda raté na mbaloko a kofi pona ebike bazali baza ko exister ata na lobi na sa lokwa bango na za kaka na se na bango donc pas solo la vérité. Personnalité na nga moko bi na filé na style na nga yango moni ba master belé no ba pété belé ba carrière na bango to tata bana po ba na style té okoye mana yo okolo boza grand chanteur. Pas solo la vérité. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Oui, nayebi sapi
bino na kati ya Paris na Aubervilliers awa mubimba mbisi esalamaka kaka na Galaxy Mambo ata ukei suka uzunga na Galaxy Mambo petit histoire ya mbisi na kati ya putu awa c'est la Galaxy Mambo. Papa mama olingi olia mbisi ya munene oyo Kimambangu na 137 rue André Karma na 93 300 na Aubervilliers oza mobimba. Ah, restaurant Galaxy Mambo awa na mikili ya poto kolia poisson frais nde secret na bino. Tala poisson tala nde babimisi yango tande banyengeli ya matungulu kitoko yo wapi ekei saveur savonnier savigné biso na aussi sangonga moko fona benga bat misusu. Au numéro 137 rue André Carman à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Bonjour fidèles internautes, soyez le bienvenu sur votre émission sur la vérité, émission Oyo. La Rabino, vérité en face comme d'habitude. Merci de la confiance dans mon Pessibiso. Merci de la patience de mon émission à début jusqu'à la fin. Et émission Nabiso, donc émission Nabino sur la vérité. Émission de Messana, où il y a des artistes congolais, comédiens, sportifs, pourquoi pas analyse, analyse. Donc l'autre on a réel plaisir encore, une fois de plus bien affilé. Après savoir que ça va tourner naïe, avec plus ou moins 7 choqueuses, avec 3 concerts dans la Europe. Parce qu'il y a aussi Grèce là, concerner les gars qui bien, mais qu'on joue pression pas naïe vis-à-vis des fanatiques naïe, est-ce que les gens connectés na artiste na bango et puis n'enga promettait biso c'est un amigé na obanda pas naïo et puis dans succès pas naïo. Donc ça l'homme de parole bien affilé qui je dis bonjour bonsoir bien affilé. Bonjour Nigeniema. Bonjour na téléspectateurs na supporter la biso et puis na spectateurs toi na bango parce que émission na biso ezala roi balé ezala bato baota na bandako bato pe baota la biso et puis ba grosse force na FARDC et mapinga ya mboka na biso ndenge ba bundela mboka et puis ba grosse force na vient ngai grand frère Ferregola en tout cas on est de cœur na ye et sika ali nzamba za na ye voilà au salipe moi tour te eta la VPS aza au salamon démarche te. Non, on a mis qui ça moi démarche mais rendez-vous qui moi compliqué et na jipe na rendez-vous te pour na la vie mais on a vu que ce qu'ali to chena le sam moment tout il est bien. Voilà. Après avoir que ça là un mois na kati ya Europe ba concert les qui beti 3 concerts si je me trompe pas na 5 showcase et les qui vis-à-vis na yo na ba fanatique na ba balingara. Premièrement, je tiens à remercier les fanatiques nyonso oyo se démerda qui pona oya na ba concert na ngai na ba show na ngai parce que bazaki pe na occupation na bango mais ba tiki ba temps na bango ba ndimi quand même ba msu ba longwa ki no beta na ville ba msu ba longwa province ba yeka événement na ngai ba msu na na province ba longwa ville ba yeka ba événement na ngai nzamba pambola bango nde bandima ko soutenir ngai congolais lokola bango nde bandima ko futa ba billet na bango pona ko participer na makambo eza bonheur na ngai nde na koloba mambo ezo sala fierté na ngai nzamba pambola bango ba concert les gars bien ba showcase les gars bien nzamba zo lokumu na ndenga permettre ki nyoso le kande le kaki voilà et puis merci na ba organisateur merci na ba producteur nyoso o bandima ki ko pesa nga confiance ko betisa ngai et puis ndenge sali bongo merci na ba artiste nyonso bandima ki ko accompagner ngai awa déjà nazaki na ba grand frère Cherimo Gratana ba Cambodge ilele et bazaki mo belé pour ne citer que cela bazaki mo belé puis na Turquie na Grèce pardon nazaki pe na ba artiste o ba accompagner en tout cas nzamba pambola bango nzamba pambola peyo mais na événement de na mona kiote non après nga naza na habitué te libanda OK ba boîte ba concert ba nini na habitué te vraiment OK ezaka yote quoi merci na monsieur Adoyoué merci na Anel Kaba Fosset merci na Yoyo Casserole merci na yo à tout le monde na été mais na mona qui soutient na yo depuis na lena kin na mona lo bela événement en tout cas nzamba pambola voilà promesse até mais moi ba reproche sur ça nzamba pambola yo merci ou soit amen merci amen promesse até on est au boyi bénédiction amen voilà
Est-ce que ça peut avoir reproche, une remarque, moi fight Salamaki parfois sur 8 prestation on doit salir sur 8 peut-être M sous D et marché qui bien parfois pour avoir raison quelconque soit une promotion soit battu qui BDT vis-à-vis à promotion organisateur ceux qui m'ont reproché dans l'événement non ils a au quoi c'est biso tout ça va ndeko ba talayo pour le prochain événement peut-être organisateur à la fort côté promotion et va pas sens il y a motos obéissant ça je pense que on a limité sur 8 tu as news ça y a 10 sur 10 peut-être je pense que ceux qui désagréments zalaki ou to manque à promotion à événement monsieur zalaki ya mam na rolo belango organisateur na télé té wana za secret professionnel donc na solo lango entre ngana bango et puis eza na mam te photo ya to betela ngo tolo c'est l'équipe bien ngapona ngana satisfait sauf que na mutu na nzambete na rosala 100 sur 100 na rosala 10 sur 10 oui c'est tout na ba live ça qui na côté mso mais ça na santé qui dit sente beta mais on a qui dit sente te beti omoni on a pour ça filander solo moment on a filander solo te mutabeti bilo on a tout mais dans l'ensemble c'était bien au important ça mutatika la ko ya jamais musique nanga na suka lo bana desi ceux qui d'abord ba ya ki ba wi ba desi te ba CPL ekoki voilà mais nze monde tinini e ko chaki selon yo na public no il répondait na facilement na banzemo belo zana nzemu nyo format et répondait bien na public na la banzemo belé batu balinga banzemo na ngamna mutana banzemo ne walinga mutu salinga mon choix mutu salinga amour perdu na bondela kiyo nalinga kitayo kene la chanson préférée à Deborah Ngongo meilleur choix na mi baza tuna na olandala nini batu musu balinga mon ex ya kosala nga pasi batu musu balinga kosoma nanu sekete peut-être bolingo ngo ekola mu batu musu balinga batu misala maboko koyoka soni te iya pa neti ya de Paul Bealinga yango ozala na mikili ya poto makasi na kayu donc banzembo zaki au choix multiple nena woloba otebwe o alingi otebwe Ricardo Zumbe alinga compliqué trésor bakalos alinga tiré au monde donc nous mtana nzembo ne alinga game biso tuto yebi na ba congolais no subabike to na nzembo mo lelo ezo chapeauter na milliers ya ba congolais comme on a un problème on a mutu ko wanga na teza nzembo oyo ola sango oyo kango ola nganga ola la professeur ola neno soko ola yana nzembo mu comme on a un problème mutu no sana problème à love donc les autres kanga ba couche tout donc lelo beto bi na ke ba congolais ba na rumba mo comme on a un problème des fois voilà neti nini oyo manqué na tournée na yo ya un mois sali na Europe au monde qui soit tu faro ça là soit tu manqué il faut ça en France neti ni ba musicien na ngai équipe complet ndena beta na ba musique ba ngone ba manqué ngai voilà à part on non elo monsieur manqué ngai bina filé ninga bando ya ba poto boazo quand ça pété un jour Zénith on va fond la porte pour na bina filé ils ont manqué au Zénith on a faut beta en tout cas ils allaient bien ceux qui un jour producteur à mon ami pour beti sanga ino orchestre na ngai na Zénith ndenge avana yawa na autre za orchestre na ngai na Victory Théâtre na Afrique du Sud na Jobo sala munene ndenge avana yawa na autre za na Ciné Atlantico na Angola na orchestre na ngai ndenge avana yawa na autre za na Uganda na orchestre na ngai ndenge na ozonga boy na okende ko beta 3 concerts na Lubumbashi na orchestre na ngai donc ceux qui producteurs moi mon ani alobi a beti sabiso Olympia Zénith Stade des Martyrs nde na ko réfléchir moi muke na auto pour ton émission si je me trompe pas dans concert na c'est ça so producteur mon ani to beta mais de ngamoko boy na ko fanda te na kanisa ke na so ba musicien na même ba to yo beta concert na poto aussi longtemps phénomène combattait aller et puis na nga producteur te na ko ka même sou ko louer salité na ko ka ko foutre la ba musicien na so ba billet poto ya to yo beta musique le jour nzamba ko permettre que producteur moi mona na beta biso to yo beta so nzamba na permettre te peut-être na ba jour ko ya kuna to senga visa mo ata pour na vacances mais ils appellent le loti voilà. Mais bien filé tant l'émission on a auto bana ba concert na biso Pamela Shekola na Marlène Kassang na piste mo moto on dirait ba tunero question mo na stade obi yo jamais au beta stade des martyrs pour le moment na bi siko
oza kondima te mpo ani siko oyebiki siko nga na otondisa stade de Martyrs ndeni nga na yebi est ce que wera ayebaki otondisa stade ayebaki kokota kumamba bawera te kozwa wera te bando tya eloko wana ngai bato wana ba grand prêtre bana population bana popularité basali musique écoute okoki mpo compare na wera te totuni est ce que wera ayebaka wera aza mpe mutu aza mpe artiste lekwa s'il vous plaît pardon wera ayebaki ke akotondisa stade parce que époque oyo bavie na biso bawera nsoni bajibe mpiana babeti musique basali basuccès ya ndenge mona époque oyo lelo te biso nde tobeta musique lelo musique ekomi vraiment naki motema mabe parce que à l'époque ezalaki quand moto ayaki concert à jibe ye pa ayane ya wera ye pa ayane ya kofi ye pa ayane pena otala pena ye pena mpona mona plein wana fara mais atondisi mpe aparticipe mpe na otondisana mais lelo ekomi bina fila obeta bafanatique à l'autre démarche nango eza nano nde babambi bafiche ana afoto kata yango donc déjà motu azana lelo tokomi na baphénomène WhatsApp omona bato mosusu basala mpena groupe ya WhatsApp mpona kosala kaka bakampagne mabe mpona bamisien mosusu bato mosusu ozocomprendre siko kimotema mabe lelo biso bajeune tokomi nango makasi yango wana donc bafanatique x bazwa mpena te osala mosusu te concert wana tookee te concert wana bokende te bakulu na baozala concert wana bokende te kutu eza yango anile donc lelo bacampagne ekomi mpe ya mabe mi après so tolongwe wana bavie so tolongwe toye siko bien na ndenge ata normal musique oyo bawenge beti biso na tobeti yango te fanatique oyo bawenge bana nango biso na tosi yango te parce que so tozongi moki omonaka wenge maison mare ezalaki wenge wera so atelemi ana omona fere bill babindombe jdt seleo scram bato wana tu baa mpe na babato na bango mais lelo tokóma plus biso moko bastar nga mo bina file nde star omona m suka mwa 2 uto mwa 3 na nga mo boye bayebani malembe nde tokende tosala effort lobi bamisien na biso mpe nyonso bayebana mais pour l'instant toyebi ke réalité eza bongo ngai so nakoloba boencourage biso kaka boencourage biso na mambo ya bien mais boencourage biso na mambo ya babuzoba te oyebi ke nde na boye ngai stade de Martyrs lelo so babibi na file na stade de Martyrs na otondisa yango te donc bina file aza na moins de 100 000 fanatiques oyo balingaki na Congo mobimba nakokozala na plus de 100 000 fanatiques oyo balingaka nga mais totala mpe conjoncture ya mboka totala mpe nga na obeta musique mo boye na mpe na bafanatique ya bakoko na bafanatique ya bana mike na bafanatique ya bapapa ya bamama peut-être parmi bafanatique oyo na bango nyonso mpe bakozala mpe na courage ya koya kotondisa stade de Martyrs te stade de Martyrs wana eza na 80 000 places voilà 80 000 places donc ato yo mobo nga mpe nandimi na pete na 80 000 fan rien mama na ngai seki baweka na babagénie boyo omona babagé seki bajibe baba grand prêtre seki bakofi olomde no parole komeka kutu te en fait nga na inosbi akokotondisa stade bon après nga naza te mpona bandako te ezaka tocalcule ti yo lobi okoka te mais selon nga na mbango inosbi aza na kokotondisa stade na bafanatique na ye wana lobi ngai nakoki po tshanda pa tondisa stade azaka mwana moke inosbi grand artiste ya mboka na biso inosbi aza na baprévoi asali oyo ngai mpe bina file na domaine na ye na musique na yo abetaka oyo ngai bina file na musique na ngai arumba mosuno nakomi kuna te asala baexploit aza jeune oyo soki totala ye akopesa mpe biso l'espoir mpe ya kobose ya kokóma mpe susu na baplace moko boye na baniveau moko boye certes ke biso tosala musique oyo eza rumba ya mwa na ndenge oyo tozwila yango bango mpe musique na bango basala afro ya mpe na bahorizon oyo ezomema bango oyo ememaka bango donc nayebi ke so atie libaya na stade de Martyrs wana résultat ezala ya bien mais kotondisa ou pas wana nga na kodeside te nayebi te mpo na mpe nzambe te nayebi kaza bossier ape na bafanatique oyo balingaka ye mais kotondisa ou pas wana ko mambo ya nzambe mambo ya promotion na ye mambo ya stratégie na ye mambo ya bafanatique na ye voilà bina filo oti Grèce topesi bato tu bana na biso na Grèce mboti bacongolais oyo baleka na Angola baza kuna na bana frère pardon na frère nanga Gezi Mawete Gele malingaka yo bolingo nanga tala namoni plein la pointe noire
avant prendre non na moni na ba Chypre na moni abaluki kutu na France akutu koloba te ba mama na ba plein donc bon monde toujours linga biso ba jeune na fier de mona ba jeune lelo tout ça la mambo tout ça voilà tourner le outil Grèce to pesi ba ndikutu na biso c'est net pour mambo te na kata Grèce Gino Kasibula mon ami de longue date c'est nok frappé lo ba ya basé belé tout moni ba yanki ba yambio pena bien ba yanka Grèce pena ba ye même moral na yo sol na bango pe bien tout monde na ba statut ba ya bazara kotiona et puis concert les gars bien mais on a composé tout petit live na miracle nini pour nous ala mingi ba showcase dernière fois na moni on te bete live kuna zaki chuchu miyake et puis yo na moni beti live poto kendera ayu moko ouais na kendanga moko avant na koma na Grèce ezala ba artiste na biso bazara na Grèce o balinga ba nzemo nango ba yo karango o bazana ba orchestre na bango déjà kuna ba proposer ngai non bina file to bi gozo yawa est-ce que c'est possible de accompagner na place au salle showcase et dans la concert live na tu bango contact na ba organisateur événement et puis ba comme ko travailler ba nzemo nanga tant na komi ba accompagner nga to beti na bango live feeling ezaki ndeni yo na bango te ezaki bien elaki en 100% parce que baza ba mission ba beta en orchestre na ngati ba opesaka le meilleur te oyo ba mission na nga ba pesaka mais dans l'ensemble ezaki bien feeling elle ma kasi pe le sous na ba fanatique nazo yemba ba fanatique bazo yemba ba chérie yo bika musique no so ba basi ba linga onde sala ça goût oyemba ko to ba serre ba oyemba ba so pe ya kitoko fait na basi so ba oyemba ben nzemo no mais so tali bien comprends voilà c'est un basi ma bien mon ki bazarate na limite babi na lobi na lobi so tali bien tant tali bio sécurité on dit ce qui basi mo robo wa yo mtokane si bongo problème exact voilà mais là on a kamwe na éviter sur aux prophètes bien ils appellent na makila na tali vidéo no mo promettre ba master ba musicien soit disant ba musicien on éviter soit ba musicien na o lobi na mi mabino beaucoup na Paris lelo mon vidéo oyo pour garder comme souvenir pour témoigner sur na chimbongo na wala maloba na so na chimbongo na makambo eratarati donc on a chimbongo na voyage na bino to zana bino leo na Paris on a besoin na Grèce et puis mbala moko to na deuxième vidéo na yo na bango aussi bango to komi na Paris et puis ba ya ba ko molela mbala moko baza ba nani baza ba musicien na yo boyebe na bango to aider bango ko ba congolais ba accompagner déjà la personne nous merci pour na grâce et puis pour l'opportunité et nous c'est ça la marizara tant ya nzambe za na volonté ya nzambe na koko beta to loté que ngana za danger so ni non et ça va être bénédiction na ba nzamba linga ki le kana canal nanga ce sont des frères oh moko na ebie Rodrigue na ngana za na bango mais pour na respect na bango na lité to comme ole kalika na bango na plateau comme représenter bango pour aider mutu lelo mo boye comme neti tout ça non amon et sur tellement ma vidéo on a même na Instagram na ngayati mais mon indé pendant réseau voilà donc moi on a bien Rodrigue c'est un petit c'est un ami en fait c'est un ami du quartier on a grandi ensemble et ça fait beaucoup de temps dans mon agé souté tant on va tenir dans la vidéo que ba Michel va répéter na Grèce zo rayem interpréter banze mon nga na yebi teke wana master na nga ya parler ya quartier na yebi na ngati les jours on a comme tant on mot répéter na moni Rodrigue et ça yo ana comment oui voilà to beti musique mususu comme on a Djemba talanga artiste Djemba il a fanatique nanga guitariste m'a peu fanatique nanga katada su ki loko ngai yem ta sala sensibilisation à artiste pour ba répéter la bande mon ton concert aussi et na moni makoye et pas nanga se présenter na tongo ba 5h boss na bu on a problème sérieux on a problème na justice tout ça faut na que samba le 26 on a été concert le 24 na tongo le 25 on faut na que samba le 26 mais na bundi pe trop na sali 6 ans na Grèce on a pour ça 6 ans ouais sali 6 ans na Grèce on a pour ça na côté Paris na habité est-ce que on peut aider na quelque chose pour na côté Paris dans sa voyage en fait. L'autre, Rodrigue, a sali 3 ans. Si vous avez les gars qui, Rodrigue est en concert et Sili dans même Boutouana.
biso na futa no ba musicien mbongo na bango te parce que faki na futa mo ba mbongo na bango na tika lo futa ba instrumentiste ba to ba tika le na salle Rodrigue ye da lekaki tant na moni na nga ale na makolo nga na zongi si kasi na esi to alene ba nel ka ba fosset na bozong sa kasi ma wana musicien to alene ai to zongi si ka masa ndeni ni bien OK bon no boss no kina se ya ga lobby no hotel na futa olar na siko muninga na wana o yebsenga wana jemba ese yo lala awa na hotel nongo yebsenga mamna yo to keno France au Côte France ngana no ndima ke to keneno nzela moko so na chembongo na ngana makambo makamane ke na liboso po na mwana nzambe na oyedo to koma France so na sala video wana na sala kango po na la samune na nzambe na sala kango te po na après lobi na bimisa ngo so bato ba mona nene na sala yo po yemo ndima ke to na yebseke to ya. Après, Rodrigue, il n'y a pas de bon. Tant qu'il n'y a pas de bon, à côté de l'autre côté, c'est la valise, la carte, ok. Au pays, bien en ligne, bien au pays, bien aéroport. Non, il y a moi qui n'en somme. Ah, au pays, c'est là. C'est bon. Ah, ouais. Ah, il y a boss, tout ça, c'est bon. Bon, on a un concert, il y a 50 €. On a qui c'est, la cabelle, c'est bon. On a 50 €. La cabelle, a pas bon, on a un concert. Et aux numéro nanga na kekin tobenga boss na lelo mo mkina na sola na yak nini boss na bina jui DRG donc Grèce e benga ninga et puis na na droit ya ofanda na mabele ya Grèce te na bwa ki ba boyi ngunda nanga na ebite neni no ndena la bina ebite na hotelinga na ebite no sa nini ngana tunye wana nini Zambazo a loku. C'est OK problème te kota. Non, là ça y kota te c'est soit taxi, to kuta na aéroport. Soit mongo o somba billet, to kuta na aéroport, to kende na to kota pa. Voilà. Donc exacte que ngana sala ba démarche ya ko longola mutu na Grèce to na Chypre. Ya ko ngana aider ka na mbongo. Mutu ala na procédure na ya voyage asengi aide ba aider na quelque chose ba ko kiko aider et bokoti bokenzela moko et voilà et administration italique ya mutu ngana réglo mais même ça nous en moi 1 franc tout mois 10 francs grâce na ngai na petit 1 franc 10 francs et to koti ne bazava zama zo lokumu ndeko moneli Grèce sango musique na biso kuna ezandeli est-ce que tout s'impose pe parce que ils rare tout le monde va musicien congolais qui va biter un concert tout va show na Grèce ndenge yo parce que ndenge mo avant parce que na moni ba snap na travers master nga de mokolo to pe simbo tanel ka ba forcette mon ami tout le monde qui ngiribo qui dans l'avance il y a événement déjà moi quelques jours dans l'avant ndenge moneli Grèce musique congolaise pe et s'imposa ba yo ka biso ba consommer pe musique na biso bien sûr que oui soki déjà mutuloko ngai na Grèce wana beti concert batu batondi batu baoyemba banzemo nanga boso to bito songa na ba vie siko eza nene ne batu lokwa ba kofiolo midie ba jibe mpiana ba wera ba fali héritier ba ferré tout ça et les autres to kotanga pe batu nyo sauter mais bazé belé ba faire biso ba Lacoste ba vena biso ba bazé belé ba Celio Scram ba Bill Clinton ba Rubino Mundibu ba donc tout ça belé et na bi ke musique na biso e kota kuna mais eloko tu ya rane bandeli nango ya rana moi maleme nango na yo na ba bisinga ba biso ba biyo artiste liboso beti concert live na Grèce ya artiste congolais ba biso ba bité si avec on to bandaki voilà donc bon c'est comme si ba pe Miyaki frère nga pe Miyaki ouais Miyaki non mto liboso betaki félicitations chouchou Miyaki donc puis ba sango na les gars trop bien voilà à part wana tant na komaki loka liboso tant que congolais na salaki tant na komaki na Grèce na kende na ba camp et na na camp mo dans la Grèce na ki otala comment est-ce que bandeko na biso ba vivaka na mboka ya libanda na za ba jouer belé te ona kokoka ko aider mukili mobimba mais na là quand même na souci na mona bandeko na biso ba vivaka ndeni na mboka libanda wana ngana zaki na ville kuna ba benga ville antenne on antenne na kena mboka moko na biso comment ceux qui sont de ceux qui ne si je me trompe pas ezaki iner na ville nakendaki toki wana ba masa ba accompagner ngai de mokolo et puis en el kaba fossette
na koti vraiment na camp na tiki mikanda na nga na porte avo kota faut tika ba identité na yo na koti kuna na tambo na ba porte na tambolaki ba auto kutanaki ba o bazwaki mai omela ba mela mai omela ba o bazwaki photo en tout cas na mona tout le monde ba vidéo te ndio voilà après ceux qui bomoni am sous ba vidéo ya ba artiste parce que bango ba artiste mais souci ya ba musicien za rango médiatiser ça normal mais on peut pas exposer ba tout parce que nga pesa na ba tout ba ida ngai ba lekinga ba atana ba 30 000 caméras ba ko filmer nga pena ba position tout mais ba filmer ngai tenet ba tout quoi ba maître Kazi hein mon papa maître Kazi au fanda boya show Hugues les kabwe zoabwe ba tout quoi ya papi matala tala da Costa au fanda be Hugues tala na compte na 7000 mo ekoti kuna ozomona ba tout quoi papa se fera nyanga est-ce que ba na mbongo ya passe au fanda boya tala una mo 15000 ekoti est-ce que va filmer ngai non donc nakenda otala kaka bandeko ndenge nini ba vivaka et voilà. Et puis les gens le battent que Moutounion ça doit vivre en Grèce à na passe non pour la Grèce ba kabeli nga pe ba là ba Grèce ba to ba minga pe ba mong na Grèce na moni ba oji ba jeune courageux ba oji na Grèce ça m'a pas mola bino ne boala na nga bien ba minga ba mongo na Grèce ba to soubena bien sapé ba jeune fille ba jeune garçon ba lati kitoko na moni mutu ko vient na nga James Shaoli 007 prêtre na kati ya Grèce afandi sama solo na koti wana na jupe loko na koti pe na baligali na bandi bisomba somo donc bato bakanisa te ke mutu to aza na Grèce azaka ya okemba non ndenge mo pe na Congo bato musu ba okemba ndenge mo pe na Paris bato musu ba okemba ndenge mo na États-Unis pe bato musu ba okemba o est important ce concerne ko pesa ba jeune biso bato to bimaka libanda mboka to sala plus bongo ba rozo ba longoli on ndako na mino ba boki na Belgique ba boki na Paris so maele ya te o sa elote to sa la kaka bongo so après on attend na longwe na kotala bandeko oyo na utaki na camp na yeli susu na rassembler susu ba master mususu na bi bon to beta bale na bandeko na ba congolais o bazara a to sa l'équipe wana to beti na bandeko na ba congolais ici o ya roler la ki to lio ya omele za ki to mele voilà grâce à lo la concert de revoir non na kati ya Europe. Donc lobby déjà n'est tout dans les locaux parce que n'est tout tourner mission on a montré dans tout comme déjà 2 heures donc dans quelques heures aux avoir non à 10 heures pour un kin concert de revoir de la Grèce félicitations l'équipe bien merci toyé na makambo tozoyo ka artiste na biso en plein circuit bien affilé tournée européen et tout comme solo c'est stable tout le monde battu na ba page que bien affilé vidéo na ezali vidéo bien affilé na c'est stable yo to balo za nouveau marié biso bangisa biso bangena to moni yango te mais tozo banga déjà est-ce que yepo yo kinde biso tozo ka to on dirait eza quelque part to zela on a eu plus de faux débat je pense que mission est mission moi même ba responsable pe batala ne ba bi ba tala biso et ba plus na ba na poser ba question oyo miga préparaki ngai pena za na ba réponse oyo na ko répondre que ba question oyo ezo valoir ngai te zo valoir un peu migete même sous mutu mo intoxiqué migeto miga yoka ki maramba bala mo boya ya lobine donc wani na mo mambo boya bala je pense que comprendre bien so to moni les publications ya komba bina filé ya mabe to go tout na te za question te pas na yo za question te pas na za sensibilité non ngala aux artistes on a malamu open mabe na kondane pe yo te te ndenge lobelis question mo dire za sensibilité eza makambo biso so na tuni yango te bato wala ndao na bato walinga te na kondane yo te mingi te ba mais ndeni sauter question parce que ba tuna peut-être to se comprendre te en fait ngani na lo baboy na bi ke yo na ba question na pour préparer ki mais wana souci ya bandeko oyo basala ba campagne ya ko déstabiliser bandeko na bango pe lokwa biso ezapeka pona bango wana souci na bango yango bana souci ba yango wana oele bango ngana relé bango te ngana tuni yango pona sincère ba bato balingaka yo ba moni ba publier une fois te ngana moni ça fait déjà une semaine ba publier bongo qui il paraît que vidéo no moza déjà question yini to web c'est biso déjà question ça il paraît réponse dans wezani peut-être ça pour ba sur la page pour ngana moni yango qui na ocha il paraît ce qui est question ça il paraît donc réponse non c'est peut-être donc en fait na mutu mukiepete total non bien na mutu mukiete na mutu munene ne na fandi boy faut na pesa nzambe merci parce que place nzamba loko tanga pa komisa ngati faut na bete la ngotoni
c'est pas facile na mokili lelo jeune mobwe oyo mbatanze moko ya rumba bato ba yoka yango etambola pe na la communauté congolaise mobima c'est pas facile lelo na ba âge to anango na ba jeune boy omisi mbongo na poche no somela ba mission ba voiture wana bato yo so bali balala basambela nzambe ke nzambe pa mola muto po biso pe to sungama c'est pas facile na vie lelo au moins un jeune garçon boy a peu moins stable à peine à moi brique naé à peine à moi pinet naé à peine à moi volant naé c'est pas facile surtout dans la musique auto ça donc faut comprendre que kozalaka mwana mona za bongo et à peine à bateau il dérangera bango c'est normal ngai mutu babaki na lie bateau accident moi ça mara na Congo babi bina fila bomi ba mission naé ngai mutu baloba na tambola makolo ngu ti lelo ni vidéo ni photo ngai mutu nazanga na porte-monnaie magique ndenge baloba kaka ngai mutu na beta musique ya kisi nyonso wana ka ngai soki bato o kaka bana ba discours wana babi tout auto changer ka former quand ne mam to kosela to kosela ya couleur mususu nango fona yo répondre kana mamba bon to sape ke bongo ba nango c'est que ba problème à wifi on peut avoir une connexion kasi do bana monga megate bana bazala na sexe tape ya mutu lokwa ngabwe nde pena ba yinanga na nenga solo bongo nde baluka ba kwesa nga na nenge tu bana ngo ti siko ba ko publier te ba sana bango ba nos émission ni na la na nos e bandanga te bazela na pesa bango la ba cha mega bana manka mega kasi. Toujours réponse. Merci Eza concept émission na biso, merci na présence ya. Ngoni mutu lokwa nga. Ata yo so mutu mwa za ba vidéo no ya ba bongo ebelo ka liboso sala atindelo no yo mo non faut za nango mais les toki paraît que batindelo déjà écoute boyoka na bango apparemment faut le foutre bango là pour publier yo kana no malembe bango za na mo ayo sono migi neni plan ngoto obi neni to coopérer et surtout ngaku babi na libo pete donc voilà faut comprendre que eza maramboyo to sala ba grâce aux nzamba osala biso et déranger pe bato misusu migi ndenge déranger bato misusu soki pe na bwana la boga makasi onga ka banga ba na pede ah mais quand même boga makasi te boga makasi na stylo sali mikolo et salo bien makasi mais poto pe sala moi gère poto bakso so couleur moi si que ça pour moi si Michael Jackson oza pe na boga na ndenge ba boga na liste ba boga oza pe na boga nzamba zo lokumu obi ya poto ya bongo yo peut-être na talo na mona mige niema aya poto na sima ba doyu et tout ça do boepe salo pe lo kwa mo ado te yo pe salo lo ado nde ngai lo kwa Michael Jackson lo kwa ado te ngana mige ngai salo lo kwa ado nde ngasko na nga simple na yo ndime salo lo kwa ibato ngai sali wa Michael Jackson lo lobia na tete ndimi na ngai ngakuna ndimi étranger mais pourquoi yo ndokolo mo salo kwa ye ngai mambo ado na baloxi ala ndenge na sala émission aige igakola yankiawa ya sala trop miso banzele okay Michael bala trop pile mais ngana trop Michael to toujours pour ba kerli ouais kerli bien sugino autre question c'est tout Tunis mige on peut la chose question pour tombe la ballon c'est la biso c'est prompte na ngwana prompte na ngwana bo poser la biso ba question ne oyebo do faut pas tout ba question moko boye oui c'est style et là bato ba linga obi mi c'est s'il vous plaît s'il vous plaît na ya beauté et culture s'il vous plaît na aussi ça autre c'est le mot awa okuti mutu mo na Grèce ana style na mutu pose un style moi on a remarqué à la radio et bien il tient na mutu c'est ça le lo so inde tinga na kati sina tsuka suibo so na tchanga jaune awa bina filé mes frères pas on peut expliquer votre ça Kirli so che Kirli comment bout prompte oui je pose la question na plateau na nga pena bout bo ça la fois de fois quand on kumi so ka mo crête bo mo na mon ni question ana te papa wana ba journaliste na photo na biso tchela ki yango. Merci à Jimmy Chimanga, Porte de la Chapelle, partenaire officiel. Merci pour tout grand frère. Et puis l'assistance de notre système mission. Merci à Paul Béa, na régie. Merci beaucoup. Merci à les tout puissants juniors Bongo Union européenne. Donc Vienanga, Walantima, les tout puissants juniors Bongo Union.
Flavie Panda, merci. Chancel Mbemba demi-dié à Marseille. Félicitations, mon frère. Et puis, Gelor Kanga, international, Gelor Kanga. Ma place aux Arabes, il a Madou Vemoun, il y a Guy Baïna, colonisateur de la SAP. Monté Mama Sivi Baïna, Kelly Tsumbu, Ogep Stepan. Namoni pe, ya Guyewa, merci, ya Guyewa, mon cousin Grenoble. Ya Guyewa. Azaki nanga bien, ya Maïnga bien na Lyon. En tout cas, ya Guy, merci pour tout. Et voilà. Namoni venanga Alino Moke. Ya Alino Moke. En Allemagne, merci pour tout. Il y a Landry Tsamounde, Lenzamba Kanlouka na Belgique. Tonton Baba, Chitena di titre. Tena di titre. Il y a Chadodo Makanda Ndoyi, bon séjour na Congo. Et Komaki, Komaki. Et puis, namoni mon papa de tous les temps, de tous les jours, Papa Prince Matundu. Papa Prince Matundu, mon manager. Voilà, merci. On n'est pas de l'arme, héros million. Il y a beaucoup de temps. Il y a dans Paris. Tu peux mettre une photo de tout l'accent. Oh, il y en a fallu. Photo, ça les succès de là. C'est normal. Il fait un mission fallu pour passer. Alors, parmi, bateau, tombe la paix qu'il tire à Moka. Quand tu mikolo, bateau, toi, ça la fait, ça la bien. On a été bien affilé. On a été bien affilé. Naza, gêne au pays. Ça la fait bien côté à la gêne. Les logo là, Paris Foot, sont bêtis d'équipe. On comprend? Au polaté, au comme millionnaire. Donc, côté, au bêtis. Paris Saint-Germain, quand on Missi Mazembe. Donc, on gagnera. Donc, yo Mazembe. Bon, yo comprend qu'on a fallu. Mais non, ça va pas, Miguel. On a chance. Ah, bon, tu comprends. On a fallu. Non, non, c'est réel. Non, non, c'est Mazembe. On a tout niveau, yo Mazembe. Bon, on comprend les têtes de la. C'est la question. Obi, so yo Mazembe. Obi, ngai Mazembe. Obi, non, mon on a fallu bongo. Ceux qui babongo les sont équipe. Babi Moutabe à Paris Foot. Na miki baloba loto. Hein? Parce qu'on voit équipe moi Congo, l'équipe moi boye et à France. Beta pour gagner comme un millionnaire. Quand on beta Paris, ou na nenga Congo maman Mazembe. Donc on a Paris na Mazembe télé moi. Parce que Mazembe et je peux ba Ligue des Champions na nenga pays Afrique. Mazembe, il y avait un stade de fans, il y a propre Mazembe, ma joie, Mazembe, ma paye, ma parler, ma car, tout ça. Bolati va couper, non, ma papa. Ndi boyo kana kia. Ezaki rendu fou ni parfois que aime suivre la question des autres tout ba au cacao, les autres tout ba. Ezaki boyo na rendu fou na fait na ou bien beaucoup de nzela. Après na vie de toi tout ça artiste mais toi après na bambo ya privé. Il y a un moment à sortir, oh photo ya kana na caméra, photo ya privé. Parce que fallait poster, il a posté fallait la même congolais azam mystique bon toi que non qu'on a n'a qui bon moto normal mais la congolais va lobby mais pourquoi bien wolinga ka elo za pour bien surtout c'est comme on est contre l'artiste n'émission ça yo moto en général ninga na remaka donc so ibiso wa journaliste c'est aussi na une émission il faut nazara pour yo c'est 100% non même bateau ba lobby fallait poster été ba lobby kaka il va aussi péter azabe mutu ni okanga photo pourquoi pas ya poster pe ni yo poster et là ni là ça photo ana kangami na téléphone na fali et là ni pe la c'était fallait ko senga yo photo ana e kangami na téléphone nanga et toi qui n'as pas na nenge ya kibo moto na nenga normal obi combien d'artistes des artistes on a kangana on peut ba photo mais na poster na ngapete mais ba on va poster nga ba mona on normal ko poster ka photo ya ngana fali ngana za nga bénéficiaire ya nga parce que fali a miroir a parmi ba miroir ya Congo donc ceux qui da mutu amoni de mutu loko la fali a do respecter nga même fali wana asala nga ba vidéo ya anniversaire Fali, asale la mwana nanga Ephraim, vidéo bébé Ephraim, joyeux anniversaire. Fali, avant dans la TV sur le bina filé, quel est l'or rumba pied, bina filé. Batongo ba mona ate, car lelo, nga écoute là, depuis vient nga banda sala mamona nyonso, nga na sele le yake. Na zika na poster ka vie. Mais via le bac rumba pied, bina lobelake bo sala. Hein? Ndo lobelaki na émission ningo lobelaki yo na lobela batu nyonso na pas comment ermo petit aigle na lobela batu nyonso na lobiki yo sala na loba no idole na hérité na linga hérité est-ce que nga sina fana moninga na ba na linga afali
nalobaka nalingaka héritier depuis nazala bina filé nde na koti na musique na sobe nalingaka héritier mais wana ningo loba teke nalinga faire te nalinga fali te nayema nzembo na album nanga faire gola loba tala sima zonga moto mais malgré nalinga héritier mais nabwaka no faire tozala un esprit mobo tozala faut libéralité zala tozala tout le monde est libre. Il y a des gens qui sont bien, 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 tout ça. Tu me dirais que ça bien. Il y a des gens qui ont début d'émission. Et puis si courage n'a fait rigoler puis n'a pas gaulois. Parce que maman ça me soutient par rapport à yo ça bien par rapport à maman ça me soutient. Maman ça me soutient à zana fali faire comme ennemi nae. À comme finga faire. Maman ça me soutient à zana faire. À comme takine fali yo au ça bien au gérer bien. Et puis on va tout me souper par rapport à souper na ba problème na ba privé. Mais coïncider kaka pour nanu basulu la pété nous sommes moi le yeta alobana oyo oyo pour na nanu obo mais même sous bato na pe bana ba problème na bango pe privé o ngana yo pe to yebité rendez-vous question na zongi dans pour et la privé et la maman non tu na tuni rendez-vous na tuni na marabo solo na te na to comme personnalité ngana tuni oboza ki na rendez-vous to za muto za pe na Panama vous avez absolument tout na Champs-Élysées fallait pas entraîner na Champs-Élysées non les question ça les arrive à rendez-vous bien na yifé tout jour na les cas na moni fali na bien fali na kiti na kanga bandi mbangu na bi zone ratete fali o yeyo aigle na biso yeyo na mbangu pou na bi ve to solo la te l'autre to kanga photo na ke poster ala vient na biso donc ya na sala na mboka na biso si on habite na loba te to na chance te so to bo solo kana fali zamnenge mo jour mo boye na fande na parler nanga singa vient na héritier watana ba obeta na village Chetemba na sokoli na bandimba na ina conseil ne maman tina podium ya ndenge jour mo boye na fanda ki singa vient nanga waze kwa obeta na village Chetemba na sokoli na bandimba na yi maza ba grand maza ba to ba sala boulot ko le kabiso donc ceux qui net ngana oleka na moni vena so fali ipupa parce que fona ça na ça danger na ça qui prêtre bon to longo longo za ki rendez-vous to longo longo to kutani na fali ana magam nae ana occupation nae ya nimi pe hotel misakar nae azio bozu pe temps bosolo li banini ya respecter oui question est comme compliqué non pesa ne ba congolais oyo ba na mayele mais bango mo ba bebisa mayele na bango na nko Biomona na mutu amayele mais ye mona réseaux sociaux lingi na ko mananga zoba mama yele mali na ko mananga zoba fona boye na pesa bango nde ba moral ndeni mutu fo mitambusa kwa bino fo bosunga pe biso yo oza le jeune artiste au bani carrière no sika biso bito ba chroniqueur na pesa exemplement pardon frère jour mon pas na parler babenga papa na biso redi amis abisinga nze momo ezo mama ya mboka fo ya siko babi yo fo yo chamvoa na yebo na démarrer car na ngana comme na RTNC na mona be vena so faire gola akiti na jeep na na DG Polo ba continue kati ini tamika na moni DG Polo ai abi singa bina filé papa va benga en la kati parce que ne papa va tinna ki ba benga ngabonga sola nanga donc ngana leki ngana danger te ne papa veut pas kota ibonga mona ki oteko zayi libanda ouais amona ki oteko zaki ndo zaki libanda peut-être mon ngata yoki ke petango bina filé azawana bo bengela ngai na lingaki voilà na lobi bosunga biso na fandi to ça la rappel libre tout ne peut question tout je peux réponse claire ngana suka na 5e de l'humanité na fandi bino ki héritier watana batindelinga message d'émission pour ngana lobaki na obandila fona za diplôme nanga voilà pour na monaki exemple bien pas bien nanga héritier watana bi abandeli chiki ngala kena mi komisa ba singa te loko suka na 5e faut bandela na 5e donc année au vient ngai qui là-bas ça komisa ngadi en Afrique donc ba na chiki na biso na Afrique boze la 5e tout ça tu sais biso boyete quoi yo ba de la 5e donc pendant un an no bologina na chiki yango ce qu'on a eu biso mambo vient nanga message apé c'est nga lobi nanga boye abi bina filé 5e ngana ngadi ya 6e loko 4e na 5e Orokende chic na 6e mais ba otangisa rozo ba professeur ba tangisa ba pesa ko ba matière et donc ça 5e na palais 6e maman okuna
sikolingo lo banini abanginga to amoninga danger yango aza pena akol pesanga pe message wana te to za nena kibomoko tout ça kibomoko ya bien ya hypocrisie te o pe ba otanga komoni a te na kibomoko wana oza te komi chate ke to oza te to longola bato bo surtout bola kibomoko ba cha batutu tant bosola na fali abi mamba niveau mamba bata succès batu bana banda ku bakar voilà basomaka balataka ko babila même les onga legal olienga cerveau yona sepela le pena hérité batala bomona alata la kin alata na poto akela tango suna kin o moni anga beta ngata 3 fois mo na kete o gabana nemo versus nemo obi yenga balianga nemo na ba vena nga balianga cerveau boekala nemo na ba ngabo kolo na ina calme be yo o kenne ki sasa be vite na oyamba vite na wana oyamba ba olienga cerveau te mais o olienga cerveau tant bosola na fali bosolani donc ngai pena na sona magamu na ngai na viela ngai bogo na yena kona yo yebisa batu la TV kande ba dongolo miso ba ze belebwe ba tala biso bwe bon to longola na ba dongolo miso pena mutu msuzu aluka pa sola pe na ba vie wana msuna azoka zo sola na ete sikwa yo kanga na bisema mutu sola na vie ata yo mo fallait conseiller ko pe arrive pe nemba solo au moins conseil pe koti bina philomoni carrière eza mulai emotika au clash à Fabregas au moninga na kasha kofi lo milete pona ko mafali na finga kofite na krecha kofite na tumbula pe kofite mais naza fali et arrive avec ba conseil bon pas fali pona. Merci beaucoup na ba viena ngatu vena ngai autobe nga mikolo vena nga bogis bon pema abisinga wani lokwa nzambe o batu bele ba na ngote oswana asuna batu te yo na banzembo okomaka nzembo za chansonnier donc wadana banzembo oleki bajane bele yokoma nzembo bajane bele no bakoma te yokoma oyema banzembo no moko esa succès na mona musique no etongelo bandaku musique no esombiso baka lukata moyo swana na batu bana bandaku na baka tika no mama oswana pa pa fo ba jalousie bon ba fe bele ba pe nga ba conseil ba fe nga ba montana voilà ton a problème ya osakana te moto no kana problème alors yango moni ba journaliste na biso ya kunabi te to koma na niveau ni na Afrique parce que ministère bona tout une question répondre ngate o pesa ba exemple question na minute ba tali biso ba comprendre tout la kana fallait conseiller ko PR mo bo pesa uta ko chrétien bango te na longo likombo moni nga na chrétien quartier la tête na tumbola ba quartier la tête na za le lo est-ce que arrivera paix na tout une question yo a convaincu nga chrétien bon na éviter so ezera nini ba obenga ni oyo sala ce qui nga na lobby ga tumboli yo la convaincu nga chrétien bon ezanini pesa biso ko mono oh nga yebi nga yo invité nga na émission nga na lobe mamnanga yo ce que boni que mamna ngo zo o la tsango muto yo lingi nga ce que na loba ne mino bolo baka na biso et puis nga mino bolo baka biso ba ministère nga ba journaliste bo sa o émission nga ngam na yambi yo ba question za pa na no za boye o yambi TV na yo o pchango branchango débrancher o mati volume kiti si TV de elo barrière et déclaration yo comme journaliste na boyité papa fidèle internet na la TV na hotel na mutu na yo merci yo pour respecter l'état que mutu ka ba respecter to za la liberté d'expression tozonga na bino fidèle internaute bo bolanda vidéo puis on se retrouve juste après. Ça c'est la dernière, mais on les a exposées, on les a mis samedi. Mais c'est les dernières. C'est du nouveau, non? Oui, c'est la nouvelle collection. Oui, nouvelle collection, bien sûr. Ok. C'est 925. Ok. Dans mon sac, ça c'est la nouvelle collection Balmain. Exactement. Donc ça, il y en a plus. Ça, il y en a plus. Oh. C'est mon numéro bolati oh, bola que ça se passe bosso, mais bon a balmé sili. Balmé tché oh. Voilà, merci. Vous voudriez du coup celle-ci en 41 Oui, ça, 41. Ok, j'arrive avec la boîte. Je veux celle-là de 41. Ok, j'arrive. Ok, avec la détaxe. Tu m'aimes, je le sais bien. Tu m'importes dans ton
ton cœur brillant d'amour pour moi. Je suis ton petit. Je suis ton petit. Ça c'est taille M. Tu vas voir. Ça c'est pas M, vous voulez que je vous ramène M? Ouais, ouais. Pour essayer vous? Ouais, ouais. Taille M. C'est combien le prix? 1295. 1295 €. Ok. Voilà, pas de problème. Je vais le basket. Ok. Ça, 40, il y en a. Ouais, donne-moi aussi ça. 40. C'est combien? 790. 790. Ça. Voilà, fidèle internaute, tout à la ningo somba bilamba na awa. Bilamba na cher avec ça, na moni musona sombi banasia que je me trompe pas. Bilamba wana nyonso ezaka bagu ya musique, bagu héritier, bagu bien, les appels msumbongo et salo folie, faut somba somba bon. Mon âme loue l'Éternel, mon corps loue les habits. Nous autres, on a bilamba. Peut-être au cas moi, il y a 3 ans, 5 ans, 3 ans, 6 ans passés, au moins on a mon bilamba pour M2 na lepe na $1 té. De l'autre on a ça la grâce, na ba fanatique nanga ba so ma musique nanga, na bateau ba idakanga, na ba producteur ba beta biso. Moi $1 ezo kota. Nenge pe to akana souci ko aider pe bato mususu. Bongo ponga mon ami c'est pelisa na ndengo na lingi ya mabete. Donc voilà. Siko ndenge bandi gu ya bilamba. Ndena bandi na za na gu siko na jinde la. Ah, ozakade na gu. Voilà. Siko junda. La rezaki na te. Ya ona ndo beta ka ya gu na mo soin, mais ya ndenga tombola ballon. Siko tanga koti. Siko tanga koti la ko mon kota. Ko mo lata ba avec ça. Comment bilamba banda ngote. Et la même na poso moko. Pas la même au soir. On paye la même comme na ko kufi. Donc ça muto bota mana ngote oko sala ngota to simba ba million. Faut ça dans na guna ngo. Mais ce ko bakamoye et accompagner ngo. Oh licho eza ba combat popi. Licho avec ce soldat. On a habité bateau ba kota Versace, ba bi collection ya cigare Versace, ba bi prix na ngo. Voilà. Bateau ba kota bateau ba ko beta papa ba mona prix na ngo. Siko ndo bando sumba ya cher makasi buna na banda. Ndo banda sumba ya cher en fait. Après est-ce que to suka na bina filé ndenge ba carrière ba vena biso ba mise belé suka aza star na Congo aza star na Afrique mazata na studio monene te oyo ko enregistrer lelo ana ngoti carrière bina filé et suka ne ba vena biso e belé ba musicien congolais abeti carrière abeti ba salle mais avant na villa te avant na lupong mo M ya 20/30 mutu mo ta vana na Congo kuna lupong à 100/100 mara mutu na kati azati bilambo no bani ba dépense pour carré no esuara ndeti bango to visionna pe un jour bina filé na ba âge mo boy ba jeune artiste ba enregistrer na studio bina filé sala ba salle na musique bina filé tonga ba université ko bilambo na ko tonga et comment moi genre na habité soki déjà vigieuse ko bonga na bisoté ba musicien ya bisoté mtolingi to bongati industrie musicale déjà ya négligé. Tu as un droit d'auteur, comme il se doit, dans le cannabis, tu es bien. Zamba sunga, tu comprends l'état des droits. Tu dis que papa n'a pas fait ça, zong ça m'a amené sur Nanzela. Donc l'obit aux a rémunéré dans Moussa Nabiso. L'obit tu as plus de 80 millions d'habitants dans le Congo. Ce qui est dans le comme musicien, Michel album. Dans le monde, on a CD $1, $1. Nous tu es millionnaire. Ce qui a 1 million de personnes, parce que CD n'a $1. Nous sommes millionnaires déjà. Donc ça n'a rien à voir dans mon bilamba oyo de tout là. La mais là pour nous y penser. Et ça dans industrie musicale na biso et ça la bien
tous en a droit na biso ba respecter msa na biso tous a rémunérer et ça ka te ke ba musicien ba kufa ba pauvre tout le monde appelle ba professeur pe belé ba kufa ba pauvre tout le monde appelle ba comédien ba kufa ba pauvre tout le monde appelle ba joueur belé ba kufa ba pauvre tout le monde appelle ba tumso azaki pe na ba politicien msusu pe ba kufa pe ba pauvre ba tumso azaki pe na mongo mais à gérer mabe a kufi pauvre mais ba yusundu pe ba yusundu na ko pesa exemple ba africain voilà ba teka la musique na bango te na peuple na bango po bazana ba mbongo toujours quoi ba jo ba imba ba magic system lelo ba vandisi ba structure chaque année ba sala ba maman ba festival na mboko na bango ba vandisi ba structure poto ke liku ba Davido te wana grand prêtre en Afrique na niveau ba là na o masana nani o aimana remix na Diamond so ba Diamond ba vandisi ba na Afrique musique na bango teka matende yozo zela bando so mona ko non ba industrie musicale na bango eza ndenge mona ya bisoté to yebi yango bien yebisanga maison écoute s'il te plaît frère yebisanga maison nini ya munene ya production oyo étranger mo aya ayo fandisa na Congo alobake bon na sali maison production na nga na chango na Congo tout le monde a basonné musique ya ya Africa tout ça mais ce monde na Congo non eza parce que nga na osepela na pesa nzambe merci pour mukonza mboka déjà yi Fati Beton a besoin que ça m'a ramené so na nzela donc je pense que côté na biso pe ba mission mamboyezo nga na nzela bilamba eza ba tolinga yango ya délire à mutu mutu mususu po moni awasomba chemise ote mamela noana ebele kana même bongo wana amela mususu pa mela ba champagne ne ebele alinga champagne mususu pa mela ba whisky ne ebele alinga whisky mutu na mutu aza na banenge na ye donc ngai na olata po na linga ko lata po na zui oyo nzamba opesanga na olinga na misepelisa rien à voir na mambo yo koloba so na okufa riche so na okufa pauvre nzambe ka mutu ayebi je suis pas là pour na étaler pe ba oeza moi ndambo moi bien ona nango et wana etalika ngai ba o bazaka nanga ba o bayebi mais pour ton information na école on a la tonga na ciel je pense dans 2 ans ou une année au moins une inauguration nango félicitations voilà au moins une inauguration nango na linga kinde baloba biso to bana ba banlier soit disant banlier qui sait sur tout ça on a bien na ton école nanga na sel il y a 3 niveaux donc il y a teke na mbongo so dineni mais na osala ngo po na bien déjà il y a pour nous soutenir petit peu na osala ngo na bien na souci et puis na ntele kuna machangu donc tu na biso félicitations na osala ngo na souci que bana baleki ope ba ozana mo ba difficulté ya kinechik batanga na école na ngai wana complexe scolaire Miradi atana ba moyen mo ya mike mais ba ki bina fila sala école mo bo isunga ba lobi so na ko koya ndeyo lo bande na koya na kana maître minerval et puis que faut ça ça retourne na ba bino ba question minerval mati pona mona ko mo koya mike ne mais et puis que faut luka ningo tuni la bino ba question en fait. Oui, quand on Miradi, on s'est rappelé, on a belé moi, on a biso Miradi. Ouais, ma fille. Miradi, ma fille. Miradi, Ephraïm, mon garçon, Miradi, ma fille, Ofradi, ma fille. Mais tu as la bande, on a trop, si on entend un commentaire, tu as mingi, mingi, na kumbo ya maman ya banana. On dirait un mauvais souvenir, souvenir malade, on dirait que belé entre binom balé. On a bandé, on dirait trop, on dirait au perdant et l'eau mot boy. Msusu il faut qu'il y ait ça là lelo faut qu'on honorer yango ça là que le la na banzembo trop c'est nous ba fanatique ne ba tala banzembo ne ba commenter non en fait nga naza docteur ya mitema ya bato na réparateur ya ba love omoni donc ceux qui n'ont yemba banzembo bato ebele bakanisa mamunyos na yemba ya mambo ekomela kanga non mamsu na yemba ya mambo pe komela ngate mais vu que banzembo na nga mona koma ngo na mikoti sakala katsa banzembo na nga so na zo yemba na lela muto amona ka lokwa bina fela lela o sait qu'il y a problème na yemo o ya no problème na ngate na zane vraiment un bon artiste na vrai sens des mots na vraiment artiste so na yemba na mikoti sakana na te ka lokwa te na yaka nano yema na pesa mawa na pesa mélodie na ne telemeli na tendance na noko donc na yebi bena mambutu quoi voilà rien à voir na mambuki oh ayemeli mama bana na ye tout ça non bina filé bakanga yivwa na et puis c'est ça là yokaye on ozela quoi voix na bakanga ona nzungu
ndeko vibrateur ebisi na voix bakanga ngo na nzungu te kende ko zonga ebisa nganga wana ebisi yo voilà mais toi na poto biso nyonso na poto boyo aussi sa poto na poto ça vote aussi la na poto batu bakoya na za question ya sonne bon voix na yo bakanga na nzungu ndeko no ebiso mais voix bakanga ngo na nzungu te zonga pa muto wana ebisi azwa vongo na nzungu bazongisela ngo comment ndeti yo bakoka ngo voix na nzungu non ça la sixité toi non mon étoile na bende na masola sika bien ta maso lelo bwena ta sika na ndeza donc nga na beta plus sika na nga po sika na nga bien lelo na nga na fier na nga na sali be fort ta place na komi so ibatu bana masola sika te c'est que ti lelo ba vivre ka na kala ba vivre na le passé donc nga na temps ya masolo le gate po sika na nga yana ba bonheur ebele yana ba merveille ebele batu mususu richesse na bango na ngo makambakala après emba même kalana na balabom na kutu bonne émission vraiment kalano emba ngo zo lela kutu oui comme les batu balinga ba fanda kito balo mais ba royaka question ngo balo ba ngwa po nga répondre bongo lo selenga soupa bon mango kaka ba oui ko loba ya passimo alors visa oui ko loba yo zo loba makamuna yo na batu na bino wana yebi mutu na makolo te nga na poto na yaka poto ne na bina yaki na sala studio awa no yemba ko to mundela loba nga na français so na comprendre bien te na tunye monsieur répéter donc na zo changer makamuna kende mususu ba mixer lenga pa mundele yo bisaka makamuna zo comprendre bien te na lobi nde kaka ba question mususu ba question so faut tout na ngo mutu alobaki alobi ngwa na répondre on peut voilà Ibrahima poto ça là ba dimanche ya poto pour marambo ici là pe fauteuil jaune en en fait ngelo selenga pasi ninga mimizaki kisensu parce que ngape na bandeko na kisensu vina maki ba onko ba papa leki na baza kotona ba maki baza mo belé ba nzambe jires nzambe abi na ndo zo kuna na se mwana wana abi ngo mwana wana na ndo zo kuna na se na kisensu na bango na zuye na bise ya ko yemba okimi lisusu o tina zo banga ba yibaki nga vo habiter à quelle chose mais ninga ndo cheki sensu non ni on a habité pourquoi on doit na se kuna bo nga kenda kuna plusieurs même ba vacances ils ont en place mais na ninga mimizaki nga ne choka kotwana a ndo zo plus de 3 fois nga na beaucoup mesete parce que mutu mo ba fingi commune mo bo nga na selika to la telemele rien nga na sana nga pe mokilité nga na bika na Gombe na Paris na Kisensu na Lemba nyonso ya mabela nzambe asalaki yango ya bien importance nango soki biso bato ya mokili tozoyeba bana biso ba importance te ya mabele oyo nzambe atiaki ya tracer na ndenge ni alobi ke oyo eza oyo nzambe ye mo ya bien importance nango so nzambe asalaka Kisensu te ngai oyo est-ce que Congo lingi ezala na nga et puis combien de bateaux oyo na ngagent na structure na nga oyo bakobokola bana nana ba chauffeur nana ba maître à sécurité nana ba cameraman nana ba musicien nana ba ingénieur à part nanga mususu nana ba maçon o ba tongela nga école parce que so na uta qui s'insulter on comprend des sigo donc voilà après mon reconnaissance paie quand même pour le loposo ozabwe ezala muninga mo motivaki muninga lelo ni azabwe ena muto assurer TV nanga pas parole stopper simbout il dit on a écouté singa moni yo okanga mboko okanga data lelo a motiver nga na tie lika na bitina meka tipe na vandi ozabe na batu o bakota na histoire na parcours no baza o ko changer bango te o ko sape conscience no te na bato na entourage no ba yebike mona mai ti lelo ya ba poto azonga bu na mona mai mon pa lemsiki na tonga te tellement oza musicien ya tellement mige bato wana mige donc ngane na bwe nzambe bena na likolo asala elo te na vie nanga donc azwaki nga bwaki nga kana mokili atiki neka batu mo bayaka ba eda nga donc nga batu ka ba eda nga faut botu na batu ano baloba ba eda nga banda edenga po anini ka c'est que na l'air bien c'est que banda mona quand même que faut ba edenga bona nimite muto ko edendoki to ko ede muto yo o mona ga mabe uto ede muto wana intérêt na ete uto muto wa salule lote take ba frère yo to ede batu na Grèce bon ça va problème ete problème frère nga batu ba edanga ba ede batu musu lokwa bango bana don yo ko ede batu po batu ba koma lelo bwe depuis ba edanga wana matiaka ko ede batu esili nani bango mo ba ko se ede te bango mo ba mi ede ba lekanga est-ce que zo mona ngo normal
donc yo ba mo normal mutu mo azolo ba ko moni ndako etazo zo mono ngai muna tonga ngo pena ba sima na nga tsozo mona ba karo o nyoso ngai mais ye moko mona lala na wenzi et puis mutu abonga fanya lo ba bondi mais comment yo to kangi ndako etazo obeta to ndako etazo ya ngame olala na wenzi sikonga na lo bani mambabo soki mutu alo ba quand même ndako etazo bo mona onde to hebo ngai faut la sabino peke na tika ngwana koma na oyo bonimi pe omoni ka oui ana kazo mais mamu nyoso ana to ko lo ba to ko zonga fauteuil jaune kiti oyo la bonne tout so bonne kana tela tamola bu soit utani na conseil akuta na ambassadeur akokange kacho bi ambassadeur oyo ambassadeur chance ba ma cité te surtout ba ambassadeur ba sala da Schengen wana chance ba ma cité te so ba koti ba cité mususu o akoti ma tete o akoti wileri na bisio ba ko chube ba mbeli na niveau sakala ti ba to suba yina maison Schengen na niveau sakala te conseil kaka ba master ba musicien o bona posa boya bo fanda awa boza na ba compte bancaire à solo bosa ba démarche à bien ceux qui ont un compte bancaire à lukuta ba ça la ba compte bancaire na kombo bato wana mbongo te ko ya ka poto te fo ya so za mbongo to ça ba démarche à bien te paiement na place so ba refi ba 5 ans belé bongo fo do 5 ans liboso na 5 ans balé 10 ans wanga na ya kana lubaka merci natika na komi da ko beba na beba malem album ozo réalisé na poto titre na ngozani détermination na kata détermination to kuta ba style ni musique bina filé bo sunga to comprendre style na binoté en fait na habité ba kaba iloko ba wera ba sala ba vena biso ba fali ba sali ba feregola ba jibem piana ba Koffi Olomide légende yango bino ba jeune to lelo na 21e siècle ba WhatsApp ya ba internet ya okoyo ko la musique même okotanga musique même na palais mais bozo ya kana ba style ba viona po ani ba album et ba rumbe belé lo musique ezaboui na single moko okozo disque d'or na single moko ozo ba platini mais bozo la biso ba ba disque loko sito bona pa faire est-ce que na album ozo la détermination nini obi na filai na ngo ya sika oto mona pa wera te ni pa faire ni pa jibe ni pa fali ngadia so lobi ke ni na filai na style te o kamusanga ngona yeba ke zoom o ya manga mo liboso ebi question tunenga ni na filai nani musique no elela galelaka yango na ngate non wana comme ça te tolo ba rumba ba bomba ni migi o moni lelo bwe na numéro 1 yani ya ba jeune o ba sala rumba te na 6 s'il te plaît. Tu mets le numéro 1 T papa. Na 6 s'il te plaît. Numéro 1 de Bongisa. Ba jeune basé belé. Na 6 s'il te plaît. Attends un chic, attends un mulongo. Attends mettre ça checking na business class bongo. Bon mona bo mukeme, mutu moko faza na ka liboso. Eza rabongo. So yule mutako. Yanza muta préparer. Na ba catégorie nini oyo. Merci. Na ba catégorie nini oyo sala. Bina fila za numéro 1. Na ba catégorie par rapport à ba master. Na ba catégorie ya ba mission o ba longwa pa ba ferry. Balongwa pa ba vérité balongwa pa ba fali balongwa pa ba la coste on osoteka inosbie yo changa na inosbie mais ça genit te yo na ke no maleme na ba balongwa inosbie balongwa na kesa mutu te inosbie ba gesi na wete voilà balongwa na kesa mutu te et puis bango ba na style la musique na biso te bango ba na ba rumba soki na numéro 1 ya ba jeune à l'exception na bango bango na numéro 1 na bango te na numéro 1 ya ba jeune no ba sa ba rumba auto longwe na ba orchestre bato autant qu'il y a un mission, il y en a 3 nzembo 3 2 kara to chara 2 rumba penza ya ye oyo ba papa ba mama bana mike ba yebi o ayepe poto o asala modèle suki mo ba kataka ba chara jaune ya babi ke bina file tango to apena bomo ibo bo pesa biso bi mamoto o mérité na lobby teke na excellent to nga so ne mena za place na za wana pona ko koma ngo mige eloka ba jeter to betana ba wengete to betana ba quartier la tente mais l'autre s'imposer to na ba nzemmo na biso bato ba yebi yango bato ba yebi na nzemmo mo be mon choix ya bina file nzemmo mo be compliqué ya bina file nzemmo mo be problème ya bina file à part ça na chansonnier na komaka ba nzemmo no na yema nzemmo mututi longolanga moi na lo ba mamana aussi ba robine aussi ba déplique
tia bango mopanzi pourquoi bo bango babeta na bawingete bango baloko bapere na biso ngana baka biso batoto bimi kaka na bamabumbu na bango yo leki shikito na posa te ekoma yo lobi boye ngana lobi boye te yo bito tuna yo zo numéro 1 na lobi boye ya bato balongo na ba orchestre ya ba jeune na lobi boye so na bi na numéro 1 ya ba jeune ba ebele oleki Bercy yo ndeni nga fona pona na salon yo yango na zolo yo ndeni ko botangela nga ba kombo ke nga fona loba oyo na loba oyo oleki Bercy omoni bende mamona loba be peut-être que peut déranger na shikito te oyo suis quoi on se sentir piqué c'est quand même déranger donc inutile nga na lobby oyo yebi ke place aza ya linga ba comparer nga naye ba changa na ndemo salaka mamlo kwanga zana banzembo yebana zana orchestre voyage aka et que na Afrique du Sud na orchestre na yo beti concert ba Uganda musique pena zala musicien zana orchestre maintenant ya rapoto na ndenge na yo neti masana nga Jani neti masana nga Jani Pacha auti Canada en tout cas masana nga Jani Pacha ko famille na ye na momine ya kuna yango to lo wana vie privée mutu to bana mambo ya musique a musicien comment toi la posa makambo babongo Patrick Bekape auti Angola na orchestre toi la posa makambo ya babongo mamupena ya ba valer mamupena ya batu mutu asola fanda zoluba comment to lo mambo babongo donc boy net boy na zana mikili na ko réaliser album so na silisi na ozonga liso mikili ko réaliser album na zawa na plus de 30 dates ezelanga na Congo na ke beta ba concert na ke pe maté siko yo yebisanga ke ceux qui n'ont gagné na génération lelo ya pona na style pona fanda raté na mbaloko afali na fanda raté na mbaloko aferi na fanda raté na mbaloko héritier na fanda raté na mbaloko akofi pona ebike bazali baza ko exister ata na lobi na sa loko bango na za kaka na se na bango donc na la posa peut-être na bité na za liko na bomena za kwa copie na bango na posa na za originalité na nga moko bi na filé na style na nga yango moni ba master belé no ba pété belé ba carrière na bango to tata bana po ba na style te oye mana yo okolo boza grand chanteur wa bon chanteur oye maranini format ya ba album ya ba tube pas ya ba beaucoup plus de cité non format ndé bossa ba album ezaka makambo ba wira ba sala ba 18 titres ba 20 na bibi c'est problème ya single na bibi sa single mon banda simbe touche imana album te bimana wo yango moko mamba ba single d'or wana ni ngolo bana tout ça ya mamba mboka ya mamba te biso photo sur na makasi jour makambo refanda bien industrie musicale na biso comme respecter to rejoa ngo ba single d'or wana to rejoa ba disque d'or wana mais loko na industrie musicale na biso za ndenge za bongo to rejoa ngo non te na yebandeke na génération lelo je le redis encore avec force je suis le numéro 1 nana ba nzembo yebani nana ba concert on abetaka batu ba yaka ba ofuta l'art ba okota nzambe na lingeza bongo soki penza mbabi lelo ba longo nanga ba chela biso mususu ozala wana ponga motem na miche na force yana misala ba oba ozala leze etali bango ba couleur ni to kutana kasi featuring eza biso ba congolais tozala wana pona ko ignorer be fort batu ba osala ko koma mo place on a komi omige ya blague te na Congo lelo tona ba Gezi Mawete ba Inos Bi tona ba Daju tona ba Gims yo jeune mo bo uti no ba kisensu na yo oyo yeme pe rumba no ane longwe kisensu ba ndio mata eye matete lemba limete yepe e mati avion e komiti poto na communauté congolaise ba bi ba nzemono o mona ngelo ko ba je do ebela grâce aux nzamba salela bon ale na fana nga na linga maboko tona mona ba tusu ba zo ignorer be fort na quatre album no ba couleur ni eza ba featuring c'est ba featuring pezali dingelate pourquoi ça ba featuring te na pona na comme na mesure ça featuring te et c'est ça à mesure pour na website ndeko no ya boyimba na non ngai moko na comme na mesure wana te na moni ke ba nzema na ngona ko yima ngona tel te rêve na Congo na mission biso Congo rêve no ya folie la ko emso ko yimba net nani o kanaka mission yo so ça la boulot bien o convaincre nga o talent na yo convaincre nga o nga ba convaincre nga te ko no imba na tel te mission yo pour na roloba le lo ke na linga na imba na tel après 3 ans to yebite
nani susu obimela biso après 2 ans toyebite nani nzamba kotombola lisusu kutu koleka uto nani wakoza suna belle voix onga na olinga susu koleka ona oyoka lelo donc mission nyonso osala boulot bien. Quand est-ce que la mission va aux albums opesa bango mutu na mutunze munaye tout le monde apose na chanteuse mais tout le monde a beaucoup plus na réseau na yo. Déjà quand est-ce que robimisa bango déjà dans l'album bino babimisa bino déjà dans l'album nanga oyo nalombira lo mabe hein déjà hein yo babimisa ote oyamba mo tu as combien temps c'est sumba mo elimete tanga no tu as combien tanga no tu as combien Fabrigas abimisi yo abimisi Brator Patrick Beckham Masana bébé Bouchou Thierry Migler et Fabrigas ça doit musicien musua wazaka lokola muta Chess Kachila na nani muta Chess Kachila na comme kimeipa iba na suta koma pe Giscard. OK merci to sukara wana pardon. Est-ce que ko edenga utanga muna nzemone esanga pe esa pe batu pe bien artiste pe ba na ana moi ce que oser émission na problème ce que yango na nga imposer ote wana faut sala na email atona pototi que émission na ona roya na osengo aide na email après on peut nous répondre mais beaucoup na problème na Thierry Materazi donc nengezana bolo yemba na ye bozaki ba master botambola bolatana nengezana lelo beaucoup na problème na Thierry Materazi nezana na studio ba question na yo munoko igi ya bina filé donc munoko oyo moko na ngo solo bisango makambo peso valoir ye na nenga bien mais Thierry aza camarade na Materazi bolia bomela bolata osa mabe amige atala be valeur na nenga donc ba camarade na kalando ko na larbo ba na position te ba camarade na kalando ko na larbo ba mérité te na ebisio changa la place na nga et ça bien tu comprends so bo mo sa mutualité na mno ya oseku isabatu na nzoto na ngati donc bo ben na batu na misala bo ben na batu te na ba jemo ba salité boye so ya mistar to kotanga ba kombo po ba yoka batu te ananga bien limbisanga msune na po na terme ba ja salité limbisanga mais o bena bina filé no ko ka o mekati donc voilà na na studio na sala détermination déjà na détermination na ngai album nanga oyo yana nzembo mo ezo cartonner na TikTok si mama était là la vazanga maladie de si mama était là ya Jero chanteur nanga donc atsa nzembo ni wana na album nanga parce que na moni nzembo ngo batu ba linyango na TikTok parce que après yo yebisanga ke ngam no bimise te musana ye nzembo ne ya bia batu ba linyango ngana zwango kaka na aider motema malamu na ngo na orienter ye na côté studio bimi mais nzembo wana to lo babu de se bima po batu ba lingango donc aoyemba de nzembo wana pona olobi bene ba nuance ba végétal oh mission na mission na ngaibo ba mo bene ça la mirage bene Miché petit bina filé bene to mane nzembo moko normalement to nga to sa clip pena na nyana na teka ye pena bani tant ka ko to kese mo na ngobe te ma da bien ba to no so ba mo kan tsara ka o ngane bwebwe na biti no check lokuta te tunit yo mon papa qui pa bana te mais musique na biso ne tambola yo mon papa qui pa bana musique na biso ne tambola yo mo to tambusa ngo te tout le monde na tout le monde ezalaka danseuse tout le monde chanteuse suka ne mo be koning na mno ne tambola so ya Mr Hatanga batu bazaka te to benda bango batinda bino bakedi tu remis 3 heures tu bande émission na 2 heures tu ça plus de 1 heure du temps déjà donc merci na passage na on fauteuil jaune so que na bateau ba edo na France na Europe n'est-ce pas Schengen au cours remercier avec sincérité pour koyambuka ko ça la tournée au sali franchement exacté pour vandia ezali panango baté déjà ko beti na Lyon na mona ko beti na Lyon beti na ba province beti na Paris beti na ba bato ba aider ngai ya belé surtout na pesi merci na Odile 5 étoiles à se déplacer à c'est pas facile mutu à tika msusu tika anda kunaye pa osale le loko kolia déjà loko ya mutu donc c'est que mutu ana confiance na pas na confiance na Odile 5 étoiles merci na Myrlène Michouri et ça parmi bato ba edenga na ba séjour na awa Aniel Kaba Fossette des fois sonengina bimana benga kaye azu car nae andimi ko sa ko edenga na ba course Jamba Pambola ye
Et puis Déborah Ngongo meilleur choix. Manager Prince. Déborah Ngongo meilleur choix. Maman Melissa, il est pas parmi bateau, bah aidenga na marambe belé, surtout na mambo il y a administratif quoi. Na marambe belé aidenga et puis merci na papa na ngai Prince Matundu mon manager. Na nyoswa et puis merci na frère na ngai Claude de Tongo vie privée. Merci na Yannick WhatsApp. Bala bato yo avaba kanga misu balinga ba mona nga pe na kangi misu. Basa na pona ngai o ba service nsuku ba ko sala ngote me bandimara ko sala ngo pona ndeko na bango en tout cas nzamba pambola bango. Merci na Sam Lipasa, merci na Ricardo Zumbe et puis bon séjour, bienvenue à Paris. Marlène Motoba, ma fille, nzamba pambola yo. Merci. Le losko muta yedenga suko le gabatu tout. Tezo bakala bakalos. Donc en tout cas, nzamba pambola tonton babati tena di titre. Merci na ndengo edenga. Merci pe na ba oyo baza na Paris te me ba edenga na musika. Lokola papa na ngai, maître Kazi, un mo fanda boye, filet joie boye, le kaboye, lokola Fabrice Gitanvu, parking ya ba jogo, filet le kana western, joie boye. Merci na maman na biso Pauline Luta Pembele. Écoute tant kana ya boya bengi ngana chelo lokomo. Merci na mami Mimi Lolo, ya boss Babimbi na Birmingham. Merci ndenge ba idenga bango bazarate ba na Birmingham mais na za ba idenga bato baze belé o ba idenga ye zamba pamola bango Arnaud Ambi l'homme selon mon cœur nduku on est toujours ensemble na pesi mbote na Bertinis Ngongo mtu de moi yo moko yebi kitoko ba yuka Julia balela na demande ba fanatique to ko ba mon bania c'est ça biso bien puis aux dernière émission et puis déjà merci ndenge au prometteur ki ngai que na bania n'importe où ça biso bien nane po sous na biso nga ba nzembo sous na biso émission c'est biso mon choix o binza molanga omani o place na zio na bisaki yo mais naïba mon choix tenge il y a cola mon choix otanga na nzembo ya ba masamo otanga ga nzembo mo titre pardon nga za journaliste exact o sa bon point exact exact belé mais kasi te ngande yo kotina ngate na tanga s'il te plaît da sengi wa faut que ba journaliste non ba s'il te plaît est-ce que on diriger to sa bon tenga na journaliste nga fera poser ou poser te est-ce que on a posé na merci ningo prometteur ngo réaliser au bas émission na fauteuil jaune aussi ça peut avoir to mi 3h ti on limite au tourner comme il faut parce que aujourd'hui à la 10h merci tout ka bwana mon choix et ça la ba na biso ba ser ba na biso ser na ngai eve na ngai yagi ba na colonisateur de la SAP monter maman Sylvie Baina na Italie balinga rapide après je monte na Guillermo de Pentacle là Zombola Jonik Cheta section musique pemme na pemme et puis scrum Titina Mali la Luanda Dada Police na Brazzaville na pese bambote bele sikali na bibaza tuna na zola ndele nini bozoloba zane lokote eloko azanango bino boyebi te sekele ya motema noyebisa moto te me azana eloko ya bolingo kombone love tozi tolie bolingo tozangi mpe love azali koya mobali na ngai azali koya bebe na ngai moto nyonso aza na problème ya love l'autre là aza na problème ya lopango nakei pa l'autre na koti problème ya succès yango na bombi ba succès na ngai côté maintenant s'il te plaît ikamwa ba succès na ngai moto kota te voilà nde tosala émission yo mutu asalaki toza na plateau ya kitoko tola plaisir tolanda ma président Tubingoi topesi yo mboto tolanda biso c'est net moment Glody Balou topesi yo mbote Wilson visa Schengen topesi yo mbote président Tubingoi de la part de Ricardo Zumbe mon ami et pas les petits santans basse grade mobimba tankale topesi yo mbote puis Trésor Mbombo Paris t'appartient Allegri à Makaya bandiko tout balanda biso na garde beaucoup tampongo Paris t'appartient donc beaucoup tampongo Paris c'est bandal c'est Paris. Et puis, tu as l'émission, et ça nous plaisir à 3h du matin, tu as un partenaire qui te vend des livres, tu as une approche, and Dimenaranga, qui est au coup, Jimmy Chimanga, porte de la chapelle. Oh, le boss Jimmy Chimanga. N'a pas Jimmy Chimanga, porte de la chapelle.
Chapelle, toi, chapelle. Chapelle. Eh, au moment la poto, quand il peut chapelle. Eh, oui, il n'y aura pas si bon qu'on a chapelle. Porte de la chapelle. Maman, toi, poto. Ah. Yo, non, la poto, non, je dois qui péter. Maman, tu cas, si na ya ba bon, peut ça, papa. Non, je dois quitter. Maman, toi, poto. Ah. Yo ne mo na poto. Oko so ka tour boy, ba beto be prière boki bo bo. Non, ba peso bo. Era bon père, e komaka. Non, je dois quitter. Va ba ne ba betela ba prière. Tozaka ka bato yo seka. Ba beta prière ba pela bato na ba nganga na bango na ba nzambe na bango. Ba beta prière ba koma mama. Ozaka na poso bo ka Jimmy Chimango bo akete poni. Pona metiza ko mene bien te. Oh, mais yo bo kingo. Yango tana yo ki pa na yo te, tana yo ki na zui. Jimmy Chimanga, Port de la Chapelle. Jimmy Chimanga, Port de la Chapelle. Voilà. Ne na mona ki humble, honnête, mutu moko bien. Merci donc. So moyen za boza libanga na ngao. Bozongisa ngo ndenge na katikati émission na place za na suka. Ah, toto ça. Pona na posa na sala ngo pena mais. To sala mais album na biso mabanga ma mutu eleka ah. Andem. Ba dédicace na album na biso. Na kini na a. Na kina sigi. Na kini na a. To za na studio Jimmy Chimanga bima pena bien ngolo. Porte de la Chapelle. Merci. Merci Migenia Mabiga. Merci na nongo benga ngai. Depuis na bandole ka be monsieur Liboso. Na sala et sala nde sali et sali ndeni pas problème pas problème love no problème na ramutu bilo to ko pas problème émission on est exposé si la té mais il faut kindi il faut zonga kini lelo donc il faut to kabona 3h il y a 4h voilà la mois demi et on s'est biso sous la plaisir to clôturer émission. Merci aux zonga merci na de Paul Béa, merci beaucoup na de Paul Béa, merci na Michel Kombe Aigle, merci aussi na Popole Mupasula, merci na ndeko to la ndibiso boze bili Ricardo Zumbe complexé Yannick WhatsApp, merci pour la Ricardo Zumbe agence à dédicace. Et puis Yannick WhatsApp porte-parole na ngai Paris ah. Mais ah ils sont baratés porte-parole ba sankara il faut tourner ba shit mais spectacle tant on y a tu peux ça va iner. Bon hier à part faut abax agricole faut passer 100 euros passer 100 euros ba former ngana zo boya à côté na agricole ngana boya ngana on ba carrière ba petit belelo masebele kufili wa kolanda ba mutu so no yemba dia abina ko ma games a kufi na kufi bo pia ba pe conseil te bino bolika batu basala oyo fo basala te bosala mabe donc nanga yani WhatsApp aza bongo azala te akomara Sankara za spécialité na ye yani ki peut fallu galia na point na ye à part qui porte parole nanga aza bongo asala rapé boulot na ye aza événementiel voilà azala ye pas bénéficier na ki ye hein et monsieur si nanga oh papa merci de votre bolandi biso to kuta bino mbala simaso inza mazungi tourner ensemble. Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur, une adresse, le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 0041 ou bien les 01 48 41 65 92. Joyce Service Traiteur. Loboko ya maman. Joyce Service Traiteur. Kolamba. Ezaïla ba kolonengo. Pour vos fêtes d'anniversaire, mariage et autres j'en passe, contactez Joyce Service Traiteur.